Mes salutations à vous tous qui me suivez partout dans le monde entier. Je suis Niclette Vita Miroir. Na ye pona kolobe ya likambo ya mwana mwasi oyo abombi misu na ye ya mabe, abimisi munoko na ye ya mabe pona kofinga un grand monde ya ba combattant pona kofinga communauté congolaise. Vraiment eza pasi na mawa komona fi moko ya bien te, mwasi moko aza ta bien te, bat batiaka ya ta kate azoluka kofinga batu. Eza pasi na mutu moko atelemi amibimisa nesika mwana mukuna mazana ye mwana mukuna te. Mama elo na oyebisa oso za posa succès luka ona bande mususu. Tuna ba biso oto sala succès to yebisa yo bato aka succès ndenge nini. Koluka kotia musapi na bazola batu te ozo comprendre. Mwana mwasi oyo Mireille soki Mireille Kalala aza mwana mukuna te. Azala jamais mwana mukuna. Mwana mwasi o Mireille Kalala aza mwana ya ndeko ya mukuna. Papa na ina mama na eba kufa na sida. Aza orpheline de père et de mère. Lelo azo telema aloba ke ye mwana mukuna azo silika po ba fingi soi-disant papa na ye. Yo ko silika po ba fingi soi-disant papa na yo finga sans rivalite. Sans rivalite na yo finga. Aza na banat. Sans rivalite aza papa na be exaucer ba beauty. Aza papa na bana tango finga ka yo ba tike sala pe ba ne passe. Maman, oyo lingi te ba sala ko sala ngona ba tuté. Et puis ozo audace ya hotele makokangisa batu mbanga bokanga bambanga no yo. Na munoko no ya mabe wane tonda minu. Ozo bimolo ba na télévision. Longola maneti. Longola maneti yo. Omoni nga place nyonso na kozwa onga ni plate na kobuka o maneti wana. Omoni place nyonso nga na kozwa o. Na buka o maneti wana ko tichi yo. Yo finga ba combattant yo nani. Bat ba obunde ya mboka. Oke ko finga Tina Mosengo. Mama. Keba. Place ozali na kebisi yo. Eza mbali boso pe mba suka. Et puis ozo sou audace ya kosala video ya lokuta. Obimisa ba larme de crocodile netika mutu moko ayoki mabe na likambo asali azosenga pardon. Omoni pardon na wana mutu moko tandimi. Omoni yo oyo lukaki osisango. Omoni yo oyo lonaki okobuka. Okobuka mama okobuka. Omoni yo tambola akali kwa mapata mkoyo kotambo na sama bele. Ofuta oyo lukaki. Yo finga asan rival mtalakisa onzela. Yo ebana na mboko. Yo yaka na mboko pona raison médicale. O yaka na mboko pona soins médicaux. Yo na ebaka na mboko yo. Na ebaka na mboko. Na ebaka. Sans rival à l'action de basimba à micro. À l'action de basimba à caméra. Obimi na misa batu. Obandi ko finga sans rival. O suksa na sans rival a pambate. O koti na batu nyonso. O koti na ba combattant. O fingi tina ba na poto. Mama. Bato ba na ba poto wana. Ba vi na bange concerné o na nini. Ce qui nous déconne, ce qui est qui n'a pas fait quand on a fini la combongo, on partage la chambre la fouille d'ici là. Ce qui aime t'as souffrir na poto. Et ça va tout nyon sauter. Et ça va tout nyon sauter. Yo na droit au fin la combattant nyon sauter. Ozat na droit te na kamo das wani utelio wapi mama. So ça pas ça mukuna luka parce que mukuna sa boa ki sa okala. Ozana au moins ma be ya famille de ozana. Moi ma be ya famille na bino. Obima tina mobile ya cousine na ba kuta yo na mbeto na mobile ya cousine na obebisa ba la cousine na yo. Yango ba lakela miswana e koma bongo ko kasu kolonga maneti te. Yo. Famille na baba yina yo ba buaka yo. Lelo temo ba yo mwana mukuna. Ebike na bana mukuna kutu na soli na bango bazo regretter ti sikoyo, mami mukuna na trésor mukuna ti sikoyo bazo regretter comment Mireille akoke kozwa audace abima netika mwana papa na bango aloba mamba bongo na bakolo papa ezokamwisa bango yo mukuna bwaka okala mukuna yaka na mboko eska lukaka mukuna na ndaku na mboko yo partage ba chambre art yo so de mwana mukuna yo ngova na lpanga mukuna te mama ezambano ya suka omoni dongo zawa na ngami roi de la presse na sukisi yo keba ezambano ya suka omoni mukoyo okobande ya suli makambo yo sali oyo wane ke zande fin du monde pona yo pe oyo sali siko yeba ke ofutango omoni nga place yo sona okuta na ko buka o maneti wana pona laksa ona teach yo oye bandenge nini ya ko respecter batu